Alekaki na mayele apesaki nga lisungi oninga oyo nazwi nyonso ya yeza malamu ata bapasi na nzimi nanga tovanda na ye elongo mai ya miso ya butu zoka monaki elekaki na mayele apesaki nga lisungi oninga oyo nazwi nyonso ya yeza malamu. Salut na babone nyonso ya Dasa Temo TV, bon dimanche à vous tous, bon dimanche à tous les Abakouk, oye! Est-ce que bozali awa? Botika na ba commentaire ba kombo nyonso bolingaka babenga Sissi l'impératrice, Mams na biso Beka Mopomba Sene, Mama Rosa, mwana 12 ans donc yende makambo. Si la bisalo azoyemba nzembo, si la bisalo akumisaka nzambe na ye tongo midi pokwa. Tango bino bozo finga, tango bino boza na ba plan ya mabe, me ya lobi boko kokaye te. Tango bino bozo luka nini boko kosela ye, po akende liboso te sila ye wana azana mabolongwa nzambe, afukami pona koluka Yesu. Donc boko ya 100, boko ya 1000, me kasi boko kaye te parce que yende nzambe, yende mutu asimbi likolo pe na se, yende mutu azobatela bomo ya sila bisalu bekama. Donc na babakouk nyonso ya solo, babakouk ya vrai o balingaka mam Sissi la bisalu. Donc boya awa na chaîne ya Dasa Temo TV, bo s'abonner massivement parce que a tolobelaka 100% si la bisalu. Donc ba oyo nanu batali nanu ba consommer film na biso blocage te. Bozo raté. Les Abakouk oye bo kende bo consommer film na biso blocage ezana ba conseil ebele. Donc bokokuta makambu ya ebele ya kitoko bozala branché na si la bisalu officiel. Bo s'abonner massivement na Dasa Temo TV, tolingaka bino.